passe. Nabiso tosa misala ngwa maboko, d'infection tosa la pona kosala partie ya macadam. Ta macadam. Donc pas l'on doko l'angilois zo comme s'intéresse ko lio 1h du temps demi. Donc c'est là penza eza malamu te. Bandeko mituka ba sala, bazo forcer ba pine na bango zo sala 1 mois te. Même pine importé à Sika, mais 2 semaines, 3 semaines et Toboki. Roda katina macadam et bandi banda ana dokoloti s'intéresse salité mabe. Somboule beti moyen ou to boula été. Bona ba camion zinda katibwe 13 ans entra ba mai. Si na ba direction ba mai za formé, malgré tout que direction 13 kuna ba sala on c'est là. Mais ba oya pembeni na ba kati ba mai surtout prince oui, bandika banda mobutu si s'intéresse salité makasi somboule beti moyen te. Voilà, ndé le ben abino libulu oyo ezope sa pena pasi esunga vraiment te donc population bazo mona pena pasi moko eza vraiment mabe ezosunga vraiment te. Alors ko sala pena na lombango ko za solution ya route ko banda mobutu si s'intéresse ko bongisango ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni ninga kolobeza te otemeza temwe misale monani ninga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yo kimiso emoni ninga kolobeza te otemeza temwe misale monani ninga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir très chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet Nabiso, na confiance pour vous, Sabiso vraiment côté la émission et bandeli tina suka ça la peine bien commentaire la bino j'aime la bino surtout et donc ça la bien bon continuer toujours qu'on s'abonner. Né à la bagarre OK tina cloche à notification comme ça émission qui togo et nous recommandons partout aux amis donc et puis combien a fait mimi sur ba remarque ba numéro za na ba écran na bino et cause la peine bien plus 244 on a bongo ba continuer ba za bongo libanda ya mboka et puis plus 243 code mboka ya uli musheni cause a fait bongo moko ya biso ba corridor awa précisément na Congo na ville province à Kinshasa donc bourgeois et pour ba conseil ba remarque et cause la peine malami 4 mois je remercie mon équipe technique de la Sima caméra na za bongo na ingénieur Jordan Jaili un grand merci à vous pour cette belle image. Un grand merci aussi à Sané notre dé parce que yem tasali ke ngana bino tout le monde na susu moko lelo donc ezangolu ezaba grâce et faut te remercier kaka ndenge zalaka. Un grand merci aussi à les trio d'enfer batumoko bien boss Roni Malunama boss Joking Malunama ainsi que boss Yannick Malunama. Pourquoi pas se remercier mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a maman Coco Majatima 001 € dans l'ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, papa Simon Fokastati à Paris. Il y a maman Cécile, sans oublier aussi notre maman Micheline, moi na Elo Dallas, on n'a pas na maman. Donc un grand merci à vous pour cette belle image. Sans oublier aussi mon pasteur, notre Derlin Mbituvova depuis Hollande, Sernanga Clarisse, Sernanga Lana, Azana Nzela, Linorola, Portalola. Un grand merci à vous pour ma conseil Nabino. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc Naza Awa.
d'ici Kachangu, précisément dans la commune de Njili, mais dans la frontière entre Njili et Kimbanteke. Alors, derrière les caméras, Nassima ya papa na biso cameraman Jordan, Jordan bato bazo te bongo Kimbanteke, bazo kota Njili, o beko zo bango balancer bango, ba mona déjà. Ba mona nzele zo uta bongo Kimbanteke ya mwana. Donc là nzele zo uta bongo Kimbanteke. Voilà, bozomona donc bayaya moto wana ezo uta bongo Kimbanteke cimetière, donc Kimbanteke bana mpanga bana biela bana bamboma bana chumabwa bana ya ba quartier Kutu, donc baza vraiment tellement belé bazo kité bina na sima na ngane siko eza siko wapi na eko laksabino arrêt de Kolo si Sainte-Thérèse nzela eza vraiment impraticable. C'est vraiment impraticable, c'est les amas. À Rosaranate, alors je suis vraiment population qui est la bateau bandeko bazout bongo qui montre que bazana difficulté voire même Sainte-Thérèse Kawana pour azabongo ba taxi ba kende ba ville ba kende wa parti bazo kende wana. En tout cas ils ont sunga bonté ça la pena pas si makasi alors to senga pena ndeka ka numéro 1 ya ville province de Kinshasa ndenga ba qui son excellence monsieur Daniel Bumba Luba qui ndenga ba kino Kinshasa ezo bonga là il faut bonga na 24 communes et tout monde bongo le misala vraiment il salama alors faut appeler na dokolo misala pe bana ko salama vraiment ti Sainte-Thérèse et vous appena malom mingi ça plus tarder na ba bino ka kino wata kin 24 les lions de la presse congolaise azabongo mon habitinda bino ndenge botinda kanga ndenge pe na sala ka bino parce que bino ne bo sala kanga na zala ndeka rezala alors tout le temps pour la scola de Jordan to la sabino vraiment bozomona ne bandel déjà ba poto dans la saison il y a pluie les autres ça fait pas si l'eau sont raté bande ko bazomona pas si alors to comment to la sabino li boulot ça ils ont causé ça là que non transport et comme bon on a difficulté à se rater TPZ radio to comment to la sabino merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes d'ici Kachangu, précisément dans la commune Njili, Siko Wapi, population ya Kimbanteke, population ya Njili, baza vraiment on a difficulté makasi côté talibongo transport. Alors nzela ya dokolo oyo na recommande la sabino, nzela dokolo za pena ma beya ko sakanate zo sunga vraiment population te. Alors bino bomona place où on a telemi awa, eza mama na bosota ko sakanate. Maman na salita ko sakanate bozomona ba maye ozo utabonga na ba terrasse ba canalisation et puis bandeko mususu ne ba na bino kaka Fati Beton aroya ko selo musalate aroya bosalo pa no te pour ka bongisa. Alors avant que dans l'état ya yomo no za l'état yebane ya ko bongisa ici ka o soit mieux. Alors botanis awa ba place on rejoda zongo pena bien ba place on pena maman na salita ko sakanate ba place o ba maye salité ba maye bien te zo sunga vraiment te salité makasi. Et ça pena ma be makasi ça pena bien té. Alors ceux qui to tiki pena boye et ko sala ma be makasi to bi que tozana ba pandémie ya ko sala té, tozana ba mpox, tozana ba COVID-19, tozana ba malaria, ba bana déjà tellement ébélé. Alors ba sanité boye ça pena ki toko makasi té et so concept ma be ndeko Jordan ko tala pe ba ndesi ba mai oyo. Voilà. Ba mai oyo zo kota maman na ba terrasse. Ils ont kota maman ba terrasse. Alors il y a des gens oh ba zo rapper ba poubelle. Azi poubelle ayeko boka na terrasse. Alors tant ils ont bouché moi mai eleka vraiment na ndenge longo bani ezate ils ont presque difficulté au monde ba mai et ko tibonga na makadam bota ko kuna ko tu libulu esalama nango net na film to éviter ce que ça et ba simbili ki bazo ko tuma to nini to éviter. Alors voilà tout ça net a bozomona ngambo wana ezabongo ezalaka chambre froide ya Dokolo pe à son âme ezalaka wana be koma pe batekanga bakati ba teka ngo pe mais nzela pene beba awa nzela ezalaka pena kitoko otambola pena avec un partenaire idéologie mais lele oyo e koma nango ki dilu population ba komaka toujours kolela éviter ce qui est anini vraiment. Restez toujours pensés sur cette chaîne. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, dans Nerle Ben Abino, nous avons toujours la commune Njili, précisément d'ici à Tchangu, Siko Api, population, on a pas sa ressentie à Wanzela de Koloyo, et sur la vraiment, nous sommes en train parce que on est bien là, bazar d'explication mieux par rapport à Abisso, parce que tout ça va pas. Mbote papa.
Comment on est papa? Chico. Papa Chico, boula ranzela. To boula nzela. Okota kati to makadam. Okota kati na makadam, makadam ebandi. Banda ana dokolo ti s'intéresse salité mabe. Sombule beti moyen kuto boula été. Bona ba camion zinda kati boye 13 ans entra ba mai. Si na ba direction ba mai za formé, malgré tout que direction 13 kuna ba sala ba onzela. Mais ba oya pembeni na ba kati ba mai surtout prince oye bandika banda Mobutu ti s'intéresse salité makasi sombule beti moyen te mai benati na ba genou. Bon, yo to moni otalisi moto kati boye falo talisa boye to boye motalisi kati yo bula kati biso to bula kati boye boye tamo tracasser les gars makasi yo to bula tamo kati po na minute oke we soda kangi yo boye komi kimbuta we loko te roulage aleo o te bibe mais roulage a créé leur infraction yo tamo to bula kati mais kati yango salité chose à te sauf na parler ma plein singa fo bula talara mais nzela kati yango pe ma plein pe na entraîner na ti okoma na liboso ba mai ka 13 nem to mona moi ki miande ba sale makadam mais ba kati pe na ko banda awa quartier 10 ti ma ba 13 wala mabe oh ana suma be po mona ka bien fo o pemi kota 13 nde ba chino ba sala wando pemi kitoko ti baba kwanga. Voilà, il est cosa nini take mwana mboka Kongo man. Ah, il est bizarre que vous mettez ça njili batela biso ka banzela o po oya kimbateke da yango basali sali déjà batela biso beka oyo bana na Mobutu ti s'intéresse kuna na bakati kato et ça la biso bena bien. Merci beaucoup en tout cas nekaka population ya njili bazolela pona nzeleza vraiment mabe nzeleza vraiment bien te nzeleza sunga vraiment te l'autre senga pena na excellence papa la biso Papi Ngalema numéro 1 ya commune njili excellence Papi Ngalema bourgmestre njili donc yepena za la jeune papa mora sur la bien sur la sociale leur population bango yo baza vraiment na difficulté ya kotambola surtout place eza vraiment mabe au saranate eza awa donc mimi na sur la pena na bayaya et pour être kolakisa ba difficulté au bazan nango awa na voilà ndelo ben na bino libulu oyo ezopesa pena pasi esunga vraiment te donc population bazomona pena pasi moko eza vraiment mabe ezosunga vraiment te alors ko sala pena na lombango koza solution ya route ko banda Mobutu ti s'intéresse ko bongisango eza pena ndenge longo banya ko za botala bino moko batu ndenge bazo tambola pena na difficulté et puis na ngambo ya station kuna ya lokolo bozomo na population batelemi ezate ke basoma mikate basoma mangate basoma miso kakate na batelemi bazo zelande transport bon c'est la transport alors nzela loko eza malonga te et yo mituka pe ezokima lango nzela oyo ba chauffeur pe bazala ka so ba moni ke no ba mituka ba moni ke no moi libulu moko salama ki tombula moko beti ba su ba komosa la bomba hausse prix transport comme comme mata na ndenge na bango alors eza vraiment mabete wana bozo sungate là déjà tozo kota déjà décembre alors ba famille ebele ba se prépare déjà comment ndenge ya ko fêter bongo na mabota za pena bien mais avec ba difficulté bo bino botala za vraiment be bozo ba mituka ne ba tambola pena ma be o sana te alors ezo kene bongo na ba tozapi contrôle technique be bandi alors nzela pe faisait la peine ndenge longo bani en tout cas coup de chapeau d'excellence Daniel Ebumba numéro 1 ville professeur Kinshasa ndenge abaki no Kinshasa zo bonga to mo misa botala bino moko na 6 non ko lobate botala bino mo na 6 non ko lobate yango déjà ba makambo ça la mati so be vacciner ça la matro et que ya bosko mo na moto sur na tambola na bu porte quoi et tout vous appelez malin minute restez toujours branchés merci. Voilà, en tout cas, chers amis téléspectateurs, binomo bomoni nzela ya dokolo oyo za vraiment ma belle au saranate population vraiment surtout mingi bato bazaba na banche na bango baba tamola bongo bazala ba transport commun yo pe bazape na ba mituka leta pe le kapeka nzela oyo mais tala mikolo binomo zomona toza na saison ya pluie mais nzela ils a vraiment ma belle bozomona voir même population ba pene belé hôtel mawala de aujourd'hui sur la ngwa na musika ba télé pe ba chauffeur comme na bango demi terrain arrosane azala s'intéresse abi que non azomi abatu ti na dokolo alors nzela vraiment ils étaient pour comme na commune ya Kimbonte que nzela vraiment ils étaient bozomona bino moko mabulu
ba moteur 3 pneus place wana libulu wana eza risque akoba luka pe bazana batu na kati ko créer accident pena malamu minute bota bino ba mituka nde ba sa demi terrain bota ba mituka nde ba sa demi terrain population bazo kema na nenga osakala te voilà ndeko jodo zilanga nde bande bazo wela bongo transport so transport ba comme la bango musika te ba mus ba suka kala ba Sainte-Thérèse ba suka la bango ba Kimbuta pour que kaka akoma petit boulevard eza passe osakala te surtout bato parce que Kimbaseke eza na population makasi commune à Kimbaseke eza na 45 quartiers tous en Kimbaseke 1 eza ba quartier nango tous en Kimbaseke 2 eza pe na ba quartier nango difficulté makasi voilà. Voilà, bino bozomona TPS radio tina ba mnoka toujours liste likolo ya liste bozomona population bazo kema na ndenge mo ya kosakana te botala kuti ba monta de pinende bazo ya vraiment maleme soko ya kana rapide ka boye pou ko sala accident ko sunga vraiment te la police pas okanga ya kolia mbongo ndenge za la rêve voilà mais banzela so za ndenge longo bani système ba demi terrain oyo e ko za nango lisite botala bino moko stoki kaka mvule beti nzele zo koma na difficulté makasi ezo sara na kutu te ça la pena ma bezo sunga vraiment te bota la population bango monde bazo tambola et ça pena malamu te donc papa na biso numéro 1 commune Njili papi Ngalema bourgmestre ba jeune en tout cas pour ça pena lo mbango ko ba ndina ko bongisa et ça pena malamu route ko bana bongo Dokoloti Sainte-Thérèse est vraiment impraticable alors tozo tambola sko malé mais to ko mati Sainte-Thérèse to la sabino ndenge nini population bazo tambola na difficulté ya ko sakana ko te voilà bozomona bambouteille yo sala mapamba puis ba jofe bazo nga basima na bandenge na bango zo sala pena malamu mingi te zela vraiment za mabe mais lokana na CP na moni canalisation oyo uti bongo la Njiloise azokende ti na rivière frontière kaboli bongo Kimbaseke na Mobutu mai pene tambola pena kitoko mais botika ndeko bwaka ba poubelle na kati ba terrasse eza vraiment mabe tala mai tambola kitoko ba tambola bien mais soki eza kene za ki salité mai bangalo le kaboete e komati place oyo azokende kokoya wana mais boende eza malamu mai pene tambola pena kitoko mais makadam kaka nde eza nzela nde eza mabe botane simutu kwa munene azo profile azo luka ndenge ni ya kokota botala azo kota ne wana difficulté makasi difficulté za vraiment makasi population bazo souffrir bazo kemba botale créer déjà moutillage ba mitu ko zo talikolo bazo utabongo Sainte-Thérèse bango ba telemi brosse la ti mutu ko lega parce que nzela eza malonga te nzela bien te mais son nzela za ki nango bien bango ba leka vers ti esika bango ba okende en tout cas eza pena pasi merci ndeko Jordan tolongwa siko awa tokoma bongo la Njiloise to la c'est bon sur place wana ndenge esalabi merci. Voilà, awa naza siko na arrêt la Njiloise, naza na arrêt la Njiloise et siko ape koma bongo arrêt de la foi, passer na biso de la foi. Bana ya CFC c'est na pesi bio ba mbota trop donc naza bongo na arrêt de la foi mais la Njiloise nzela ils appellent impraticable au Sagalate ne rejoindre repousse à la Sabino donc difficulté za vraiment makasi bino bozomo na bandeko bazo uta bongo Sainte-Thérèse ne rejoindre sur langa bango bandeko bazo uta Sainte-Thérèse yo bazo uta Saint-Jordan bandeko bazo uta bongo Sainte-Thérèse baza na difficulté rekoma bongo ti na dokolo na po kene ti Kimbaseke eza pena mabe donc awa nzela oza pena mabulu ezo sala pena mabe makasi ezo sunga vraiment te et alors soki basala ngona ndenge longo bani eza pena malon botala bino moko difficulté ya nzela donc nzela eza pena mabe awa botala comme le roi na route mokali donc ba chauffeur na bato batambola makolo baza na difficulté au sakana te yango ka ndenge papa na biso Daniel Bumba lobayeki non Kinshasa ezobonga donc je crois bien chaîne bola balandango pena makasi ekota bakota to kota ka population ndaka bakonzi alors bakoka pena mbela kozala bien botala bino moko lona za ngala beso mingi te que non ba interviewer baloba
donc ngamo na zola kisabino parce que biso neto kotsaka bango na ndako ya bakonzi alors bozomona bino monzela botala nzela eza vraiment mabe ya kosakana te donc esunga vraiment te ndeko Jordan omeka kopusana ne bakaka TVZ radio te toujours lisu likolo lisu to la kisa population ndenge mabulu esalami et aux appena malamingi. Merci beaucoup. Voilà, donc Libula Langela, ce que ça peine à mituka passé. Moi, bah, tambola vraiment na ndenge le mobani zate. Alors difficulté vraiment donc population basement on a bien passé au Saranatel. Nous bozomona awa toza bongo na toujours na commune Njili, na ville province à Kinshasa. Donc Njili à l'époque c'était pas comme ça, mais dans le Njili ndenge comment de éviter ce que ça ni alors bah Njiloise bon manifester vraiment à travers cette émission. Et ma commentaire on a bien sur que ça pena bien ça vena kitoko makasi kaka ndenge ça donc voilà bino bozomona. L'Angiloise, ils allaient boiter, ils allaient pena boiter, mais quand t'as bien moko n'engé commis pas si peu mawa. Toujours liste le cola liste n'engé tout le bacan la population, bon ça la calme, mais ça là ça la manango. Alors quoi il va peine ni à combattre la paix, ceux qui va salir en haut, quoi il va peine ni à combattre la côte, bon bon peto, bon ça vraiment salité et quoi la pena malamité que son appel est daté. Alors deux bandés ni à combattre la, bah bijou na biso awa. Kinshasa ezo bongala la calamité bomona bongo nzela oyo je crois bien et vous allez sur côté ba kosala ngo parce que il y a biso podcast en tout cas ba konti balanda ngo partout et vous allez pena malamingi. Merci beaucoup. Voilà très chers internautes donc awasiko naso koma vers Lufimi donc toujours pour que c'est tout comme vers Lufimi en tout cas Njili vraiment te éviter nzela oyo ko bana bongo Dokoloti s'intéresse de les vraiment ma belle au Saranate bino monnaie la belle minoko bino bozomo la bongo difficulté les vraiment ma casse de route praticable de s'intéresse ti cimetière qui manque les élèves vraiment ma belle neuroshodon mais quand vous kati awa kati parce que naza bongo na ngambo ya quartier 4 donc naza na ngambo ya quartier 4 ah botala bino moko nzela pena ndenge komi même na kati ba veni ba nzela vraiment za pena mabe nzela vraiment za mabe ya kosakana te loko esa pe ba mituka bazokota kati et yango zo provoquer pe ba salité oyo pe komona ndeko asi pe poubelle ayako bo aka na kati ya potopoto oyo en tout cas et ça la pena mabe zo sunga vraiment te et avant que to condamner l'état d'abord biso monte ba pena ni à entretenir quartier to pe bisika oyo zo mi biso esika ko vanda te ba neni ya ko bongisa ngo za vraiment important makasi donc voilà kota la pe ba terrasser vraiment ndeti awa ba boaka na bango biloko ya salité mai kutu moyeleka ezate ezo bouger même pas ce que tondi ye wana nazo kile bongo na makadam et yango zo causer ba nini que non yango zo causer ba bete longwa goutron et longwa botala bino moza vraiment ma père au saranate et TVZ radio toujours lisu le col lisu botane si muto kwa munene ndela zokota neka kati pour que ndela ezapena mabe ezo sunga vraiment te si on a encore tapé bon za mutu kamunene nzela pe ezobeba de plus en plus malembe to comme ce qu'on a quoi pena Lufimi to la sabino pe nengeni makadam ezo continuer parce que to suka bongo na s'intéresse. Merci beaucoup. Voilà chers amis téléspectateurs de Nelbem Nokaka na za toujours na disika changu awa na commune Njili na banda pena route Dokolo na ke suka bongo na s'intéresse nzela za vraiment praticable déjà vraiment ma belle population Njili vraiment bazolela to ebite so ezani ndenge dane bumba lobaki excellence Kinshasa ezobonga ebonga pena na 24 communes eza pena malomingi na pena bana Njili atosola melaka ndenge zala mbote papa na ngai comment na nga Coco 12 ah pas ni Coco 12 bon amia tout le monde na banina ngona monde bale na ngona monde mutuka tinde na lelo kwa dobo OK ba bazola ba tala biso balanda yo ba diaspora ba appelle banda surtout mingi bana Njili bike bana Njili ba tu mafongola nzela pote ba lando comme pena normal comme ezana comme na nga normal e bani awa tubi Papa Toubi. Vous avez un Njili na quartier? Na mwana Njili na quartier 10. OK. Na venu Mpumbu 52 malgré na auto longwa ya 2 semaines mais na zanjilo penza. OK. Merci beaucoup. Est-ce que take Njilo nezo mwana nzia na bino makadamu ekomi boye? Olo banene take Njilo. Bon eza mawa. Ko banda ko lobama. Ti lelo so combien d'années? To yebite. Sele za na tonga ya ko taba tu po ba ko sala mbangu malamu. Tozolobelaka atala pasi na biso tosala misala ngwa maboko b'infection tozosala mpona kosala partie ya makadam ta makadam donc polongwa dokolo la njilo azokoma s'intéresse kolia 1h du temps et demi
donc nzela penza eza malamu te bandeko ya mituka bazosala bazoforce bapine na bango ezosala 1 mois te même pine importé ya sika mais 2 semaines 3 semaines etoboki epanzani à cause ya nzela na biso nzela penza eza malamu te bakonzi batela biso likambo ya nzela oyo eza mna nzela moko so babongisi to souffrir te. Voilà, Papa 12. Maintenant, yo quoi d'autre, non? Non, naza atelier à pneumatique. Pneumatique. Voilà, c'est quoi terrasse oyo. Mai, moi et les kaizate. Ah, ce que Tony, mai zoké na makadam. Yo ça la liboso. Est-ce que vous avez déjà les canisper pour bon ça peut avant que l'état ya? Bon, exemple wapo mutarondi mela muninga mutu azate. Tondi maralokuta vérité tondi mangote. Soki na sa to sala raté awa terrasse ko ko sala boite po atana forcer nazanga mo na belef misato na bandi nazala soutien te na sandeni po eza nzoto na senga rapau na pa ya batu na senga rapau e pa ya batu rato e pa ya batu babipende ya kotembola ba beton wana nazala ngote fo senga pa batu musu ya ko louer bon sandeni na sala bénévolat mais muta soutenir ngai atana ba linga ati otali ga liboso na nga meso otali na se koto kutu ponde na buka kana buki na papa na nga sala ka mungala so to buki to matiba zelo moni moi bien donc to lembi pete mais to continuer ka kokoba lobi soki na zuma kasi moi de pau to robimisa puto fungola nzela tina se ngai moko ekosimba te esengi mo baninga ya milieu baya ba soutenir biso to tsa maboko po miliango za ya biso. Voilà, Papa 12, maintenant tout le monde est si comme vous êtes capable de regarder et même pour tous vous respirer bongo mauvaise odeur de si poubelle oyo les rejoindre de là poubelle zo utawa bon poubelle oyo en tout cas ezo utapa na biso moko pona rosa clair ezo utapa na biso moko pona mutu nde baningo ba obwakango nga awa soki na tie otali awa soki na tie komi na zwi bapine na tie na papa na nga oyo mungala pa totumbi ndenge moko mpe oyo fale totumba malgré bato bakotia toyebi bango te fale totumba me tozozela mwa bamvulela ndi mamai wana ekauka omoni ka place yango ndeli nde tokangisaka maboke en tout cas totumbaka mpona bamama bazoteka nayebi te ya olobela nini ndeko mwasi atali kovanda na ndako koluka baproblème aluki mwa coin atie soki mvula ebeti place ebebi soki mvula ya te mwa 2 jours 3 jours azoteka na ye mwa malamu mais soki mvula ebeti boye nde komi kopénalize biso mpo ata tolongoli bapotopoto wana na ndeko na nga azaka na lopango wana ata tolongoli minute compte ekozonga mpo awa soki etie boye okomona bamituka nyonso ekomi nango nzela nsima boye na bamoto mayopekisa bango ya te balabala leta leta koya na bino boya kosala obe boya tosangana avant leta ya balabala l'État. Bon, tout ça ndé. Bango charge na zapesa ka l'État. Fachi beto ko yata babo kusali bosa lopango. Ah oui, yate azala makamna ebele libosa lopango fachi na ke na obongisa ngai. E bongo ya ngai ya ko boya ndeni. Aza mukonzi so itoleli akotinda. Mais pour ce moment futo la tsana be fort wana ba volonté que toi na posa to bongisa makoke zangi. Donc soki soutien zali oyo dans 3 jours terrasse onyo se fungwa manango po musu azo déclarer asoki nazoki anga boye otala ngape kokopa kwa do babula ba 1000 francs opesa baninga nini soutien de lisunge zangi. Tout le monde qui route de Sainte-Thérèse qui monte que là ba hotel ko bongisa ngo bataki bakaya tu console là ba bongisa mais la nini cause que non ebe bali susu. Bon merci papa omoni ko bongisa wana bayaki ko bamba eno ko bongisa bayaki ko bamba madusu mais vi ke nzele za moko oyo utaka kimbatseke ekomisa biso ti Sainte-Thérèse alors esenga basala ngona motema moto po population nde bandai kolela koleka alors lokwa basaka ngona motema moto yango ekoze biso ba dégâts oyo donc trop basaka yango rapide donc motema moto poka musale sila batu baleka yango ekoze biso ba dégâts nyonso ozomona fu basala biso motema musala bakitsaka motema. Donc, tant que tu as besoin de l'eau, tu as moto. Et peut-être que l'estomac fait bêta. Merci beaucoup, papa. Je suis appelé lever au salon Moussala. Pour tout cas, pour mon coalilo. Message de la caméra, message de Copessa. Nengo Tozora, qui chasse Bonga, les Obonga 24 pour 1000. Alors, Bino Awa, la route Sainte-Thérèse vers Kimanteg, ils les a vraiment impraticable, ils les a pénama B. Au Kobani n'est pas excellence, Daniel Bumba, numéro 1, professeur Kinshasa.
Bon, paye à papa Nabiso, Mokambia ville Nabiso à Kinshasa. Message à repérer ça ezali ke tata malamu atalaka ba na enyo so bisika bavandi. Faut aga tambola, boya kolobeza na ba commentaire, faut tambola milliers par milliers amona. Ye mokaye ba izo senga nini? Wana ndezo ka sengi ba ide to pesa ba ide. Faut tambola nanu amona. Bon même na njili boy na kulako na epi mukoto mona ete. Na epi to za batu musuba yebi. En tout cas wande na yebite. Faut ba tambola rande. Ko tamboleza na ngo teke ba roboma o tamboli o moni ozui ba rapport par après même bourgmestre na so tambola ne penzate. So ba na ko tambola ba rapport o yem ndako okotisa. Même ba chef de riz na biso. Obozo tu na nga fale chef de riz azala. To yebi bilonga ba chef de riz te. Chef du quartier. Na yebi mukolo kuta tambola boyete pas mona pas comme ça rapport même pas bourgmestre. Alors bato baza mieux placé ozoka ba rapport pas na biso ba comme ça. Loko ba tambola te. Papa na ngata yo salaka service o sala tambola ka lipamboli nango mukolo moko. Ata pa na ngate mata pa bakoko. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs qui vont Vrendjilois. En tout cas, route Kobana Bongo s'intéresse vers qui montre que c'est vraiment praticable au Saralate. C'est la peine à ma bé, et ça peine à ma bé de son vraiment. Alors, pour ça, on peut n'a n'engé le mot bandé papa lobby. Pour ça, on a bango et costumate botalelo. Et causer dans les sous badega, macadam, yango et baby nangawa. Vous la paix et si les pénales nous donc la peine à participer. Merci beaucoup, tu es prêt. Merci. Voilà, nous avons sous la pluie. Vous les bandits, les sous parce que Bananjili, la route de Saint-Thérèse, qui montre que nous les appelons ma béa au Saranate. Alors, tout le monde papa a télé à tout sur le bango. Ils appellent ma langue. Mbote papa. Mbote de Konangai. Comment est papa? Ah, comment on a, mais c'est Papi Kitalo. Papi Kitalo, Vani Nanjila. Na Fani Nanjili. Quartier. Na quartier 4. Ah, quartier 4. Ngambo Otozali. Ngambo Otozali. Ok, où on a venu nous? Awa tosaka awa balabala biso ngo yawa na Mwanda avenue Mwanda. D'accord père. Mais tout le monde kanda bonne yambi biso bien te? Na yambi bino bien papa tozotala pona par rapport ya musala bo sala biso. Awa na biso musala tala ndenge za kobeba. Bukumesi na biso awa ya chango awa na njili awa. Bukumesi soke fana lemba. Siko musala na yo ya komina unana kotalela o. Yo papa lopangu fo osala musala lopangu tala boyi. Ba terrasse nyo sa boucher. Vuma papa wana siko tokolobela nani. Ye mutaza o ya tali komina biso. Siko soke fana lemba siko komina atiki yango ndenge nini. Fo azala aba kolanda soutien musala na awa na biso tala terrasse. Tala nzela papa. Impraticable. Mais quand la paix est condamné numéro 1 ya Njili papa nga ngaliema papi que je sali ya passa mbumba ngaliema papi ndesi ba canalisation o ba mai o to somo nezo kota bongo na makadam eza pression ya mai o basali na canalisation terrasse place bino bozo sala alors ezo tonda ko bwaka ba salité ko bwaka ba nini est-ce que wana bourgmestre mtazo bwaka ngo teza bino ne boza nzinga. Merci pour la réponse là. Ah ouais, tu sais na batamalewa. Ba bwaka biloko pe na terrasse. Mais liboso bongi ke terrasse ba kirango. Eza siko so ba kirango ata salité neni ekiti a lokola awa. Awa tala fuma moko kuna na nzela. Na nzela fuma moyen sa tetala. Kuna nyoso mabulu fuma eza biete. Ba luka fuma ba bongisela biso nzela. Ba pekisa awa lokola awa na malewa. Ba so bwaka salita awa na biso koto. Terrasse za ko boucher siko to sala ndenge ni. Ngungi makamu nyoso. Et puis bino témoin awa bosa musani. Bino boso bola baka. Biso ato sukona biso baka. Ko mai na bino kenda awa. Mai na biso kenda na terrasse biso moko ba to fungola kango. Tala kuna. Musala mai fuma ele kanaka. Biso to sukola banda awa. Kangi ko za ko beba. Kuna na se kuna. Bango basala ka kirachi te. Kaka awa biso kaka rayon o. Kaka esika na biso o. Siko kuna na se aluka ko zwa mitindo moko ya bien. Bameka ko sala tala kuna na terrasse. Tala nde bato bazosinga. Nzela nyoso sala nini eza okanga. To ko sala ndenge ni. Siko bino awa est-ce que samedi bo sala rapé salongo? Samedi chaque jour to sala ka salongo. Chaque jour salongo na biso to sala ka. Mais batu oyo awa na garage fe ba sala ka salongo. Mais à part biso na bata garage sili. Bata brique ba sala ka salongo te biso nyoso awa. Donc salongo etali kaka biso na bata garage sili. OK. Merci beaucoup papa Nino Kobaksa. Bonjour d'abord. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on est papa? Kiamongana, Kiamongana. Ah papa Kiamongana, et puis quand moi Njili. Moi Njili na vana baba la Kinshona numéro 24. OK, Kobaksa ni papa Otuba. Oh ngana oloba. Bon, ba carnivore ko za ngo bien moi il faut les cara mais quartier peine to za baza ba tumabe. Surtout ba maman bazo teka presque na ba restaurant, batika ko sala ba bilo bazo sala. Bako kombola babiloko nyonso bazo ko bona kati ba surtout ba maboma moko zo mona atieta mso ko mona
saki mobimba ta so likolo mutu yo zo kanzata susu ezana mo bakwanga na kati makambo ebele tout ça or que ezana ba poubelle na kati aoya pembe na bino ajongo na kata ka niveau achango bio zo mo na ndeti moko azo zelobe transport bo sutu kaka na momo moko bo alongwe tabo yo tala bo saki ya munene kangi ka niveau moins maye chola ezati OK nga esika place o nga biso sala ka log jamais ko kenda na matiti eza mai donc eza mai ka niveau so eza ouvert okomona mai zo chola longo facilement mais okomona ba pembe na biso mtozo sala ba log mutu no so raisonner kaka na ba konzi bazo katsaka biso ni mtozo besa terrasse o biso besa terrasse biso musana biso eza musala log tango fongoli pompe mai zo chola tango ka niveau eza malamu ko kende malamu ozomona a défaut pe un moto ko zo pe ba konzi na biso te place yo zali et ko za rate beaucoup mais c'est pas ko ça a aussi le musala ozomona yo moko beaucoup mais c'est na misu mibale aya musika place yo moko zolala tango yo moko zo bongisango ozolala saleté ko zala te ozomona chaque jour samedi je crois que ba continuer na bana quartier ba yebon ke biso sa salon les environs nyo so total ko banda doko so ko ma s'intérêt ba to sala ka salon za parce que to yebeza mbeko ya l'état mu pesaki ozomona donc eloko na osenga ya liboso ba kondifu batemna mingi na ba pembe ya ba carnival ba mapango eza place na fu ba sanganaka lupango so bo sangani bo so longola mo ba salite wana moi mibale misato obe 100 ta kangani ko sala moi bien ozomona na sengi ka nengwana en tout cas ko finga zate fo ezamboka biso nyoso foto luka mo eto e bandenge ni ko memango okonza ko ya kate mamona kate ndaku na bike salite za place yo moko fo luko bongisa. OK, merci beaucoup Nesi Toro condamné na bisote excellence Mbumbangale ma papi aza bongo numéro 1 ya commune Njili to connaître ba maman bazwa bongo matiti ba ka kotia bongo na ba terrasse est-ce que yemta tinda bango atinda bango te alors ye azana ba jape ba jana ye bazana pona ko tambola ko sala bongo tabo moni muta bongo il faut azala pena saisi il faut ba kanga ye vraiment et ko za pena malom mais ko yeba pe ko bongisa ko za bien avec merci papa avant que toi ba ko condamner l'état d'abord biso mona to ba neni ya ko entretenir place to vandi ko ba ndenge nini ya ko bongisa après to boy lobby e ko makeno o ba no condamner bongo l'état oh non bourgmestre tambola raté oh chef du quartier tu habité mais ya ko longola bureau na été pour que boka matiti alors yo ne faut ba ndenge ya ko bongisa donc ça pena malo bota lelo siko ba sort wana canalisation et baby et c'est pour cela bomoni bongo mai et ce côté la macadam et ce cause ce ko ba mabulu wana mais ce qui terrasse ça qui non normal mai zo tambo na ki toko avant que ba ko akire yango nzela lingo za la boité mais lokola pe kaka ko zwa matiti ko bwaka ozu poubelle na yo ko bwaka bongo na terrasse et yango ko se ba dégâts bomoni ce ko macadam ndenge komi ils ont fait ça difficulté alors l'état ko ya na ko sala oui mais yeba pendeng ni na ko batela bijou les appena malon mingi to konna na ka te que non l'état boye o ba konti boye non d'abord biso mono to za na souci ya esiko to vandi to ba nena ko bonsa les appena malon mingi bota boye vous les bandits susu ceux qui voulaient betsu makasi mona awa ils appela mabe et ko sunga vraiment te alors to yeba ko batela esiko to vandi avant que to condamner l'état. Merci beaucoup. Restez toujours sur cette chaîne. Beau zapete donc to commence vers Armée et puis Sainte-Thérèse et sur plutôt kabanga bino donc d'ailleurs la semaine ka nzela ko bana dokolo ti Sainte-Thérèse est praticable la jambe mukete en saranate pas si peu mawa te ba ko batela esika l'état bon c'est biso. Merci beaucoup. Voilà awa siko toza juste na Armée donc Armée du Sali na city Tolani donc toza bon na Armée frontière 4 et quartier 5 alors est-ce que vous avez bongo ba tie batolo wana eza bongo nzela o ba osela biso ko banda entrée wana ti o ko bongo na mettre croquet to pe na route ya Sekoma fait alors ce que sili to kota na katu wana pour que to la kisabino alors bozomo la bino mo nzela eza vraiment mabe et praticable ne alobaki même na Armée a pe ba mabulu et zo sur vraiment te desunga vraiment te ça pena passi alors soki kaka nzela ebongi nango ekoza pena bien botala bino moko ezo sunga vraiment te population bazolela population bazo souffrir makasi vraiment ndeka na hote koloba to kondana peka l'état te to kondana peka l'état te biso moko te banena ko mosando la biso surtout ba canalisation ndenge ezobeba et yango ce que zo poser ba mai ekota bongo
na makadam nzela eza vraiment mabe ya kosangana te bozomona toza awa na Ahmed Isali kota wana na région si soit paix à son âme papa nanga commande donc papa commande toza juste na kona ye alors bino bozomona na ba moteur ba 3 pneus difficulté aujourd'hui ba mituka difficulté dans éviter pour allons le peuple congolais mais toye ba kobongisa soki lelo to pe lobby ba bongo ko sala te ba ndenya ko batela bongo biloko na biso yoza pena malamu mingi boye eza pena mabe makasi to kondana ka l'état te biso mo ne te ba pe ndenya ko bongisa pena malamu mingi voilà et tozo progresser to comme masco vers Sainte-Thérèse na la Sabino pe ndenge kuna pe lisusu baya ya banoko ba mama bazolela TV Radio T toujours lisu likolo lisu wataki fait 4 mois na bitina bino toto tambola toza elongo merci voilà bino bozomona mai komi même na jaune alors jaune oyo eza bongo ba mabele oyo ba osala biso misala na luemba wana ceux qui voulaient beti et mimi mai tiboye bozomona bino moko donc zela eza pena mabe zapena mabe leona lingi nanga batu balo mingi te ngamoko nazolakisa bino vraiment place ba mabulu pena ezali donc bozomona donc bana mino bana mobutu pardon bana dokolo wana ti tozokende tokoma Sainte-Thérèse na koma Sainte-Thérèse nzela eza pena mabe nzela eza vraiment bien te ba mituka ezoleka bien te na mabulu botala bino moko ndenge ba mituka ezoya ba 3 pneus bazoya kutu ba mbango akosakana te so ba comme place wana ba freiner po ebebisa batu te puis ba mituka na bango ils ont fait panté donc bozomona bino moko nzela eza pena mabe botala bino moko ndenge ba mituka ezoya malembe bakomi place wana babandi kokita banokita les jours akomi na portal ngo tabi po akate pena balo pena malembe donc voilà nzela vraiment eza impraticable ya kosakana te ba mituka oyo pezo uta bongo Kimbontseke bango bazokende ko bakoma vers Sainte-Thérèse bozomona baza pena na difficulté bazotambola kaka malembe bakoma esika oyo bazokende embouteillage pe lobi pe ngai oyo toza pe na moment temps oyo tobenga pe bongo contrôle technique alors ba mituka pe ndenge ezozwaka ba mai pe boye ba monteur pe so beba ba pesa mike so beba ntango akobima na boulevard balandeli ye surtout ba esprit oyo tobenga bongo ba 207 na biso toyebi ke eza vraiment na ndenge longo bani te kotala bino moko eza pena mabe ya kosakana te ingénieur Jordan zonanga pena mabulu oyo tolakisa bango bamona parce que TV Radio te merci. Voilà, botala bino même na bakati pena eza pena mabe ya kosakana te nzela vraiment eza kitoko mingi te makadam ya route Sainte-Thérèse vers Kimbontseke mawatro bota même na bakati bozomona bino po muta kota ke les quartier 4 nzela vraiment ezate donc nzela ezate même bako bazo sauter alors toza bongo na capitale donc na capitale de to bage Kinshasa ko bonga donc esala mapena na ndenge longo bani donc voilà et bozomona bino moko donc nazo kende sko vers na koma arrêt Bumba ex-bar ya Bumba tokoma pe wana esiko apito ke suka bongo ti na Sainte-Thérèse là où tokochite et tokutana à la prochaine émission soki misala esalami tokita parce que wataki fait 4 za bongo mona bitina bino nakoya na la kisabino ndenge bazosala misala bon botala bino moko ba mituka ndenge zoleka na difficulté donc bazoleka pena difficulté makasi nzela vraiment ezate nzela eza mabe batamokolo batambola batamoto 2 pneus 3 pneus et puis ba mituka etambola ezosala pena mabe ezosunga vraiment te et voilà bomona bino moko bino bomona eza pena kitoko te route Sainte-Thérèse ti Kimbontseke dokolo ti Sainte-Thérèse nzela ezate ouais TV Radio T ndelo bana bino lisi likolo lisu ingénieur Jordan toko masiko vers Sainte-Thérèse tola ki sabango esika pe population ba telemi pena et tout le coup ya batu pour que kozela bongo transport ba kende ville Victoire ba kende ba Gambela kunande guerre vraiment ya makasi merci beaucoup. Voilà awa toza skona arrêt ex bar Bumba donc arrêt Bumba parce que zalaka l'Angiloise Lufimi
Armin Bumba et puis Armin Pemi et puis Sainte-Thérèse. Donc on a ce qu'on a Bumba. Naza na Bumba donc nzela vraiment exact. Naza na Bumba nazo progresser ce qu'on allait malembe et qu'on a comme bongo Sainte-Thérèse donc na tika le ba minute otanga pona comme bongo Sainte-Thérèse donc vous la bongo nzela ndenge iso sale maté alors petite difficulté makasi et la canalisation kutu donc awa kutu donc ya olobela kutu donc nzela exact. Donc nzela exact ba terrasse fundami boma wa moto a deux pneus ba otambola luana likola ba terrasse ba likola terrasse ndero joda so trois pneus na bota difficulté ninga zoyela ya sali déjà bandi na ye a créé pe bandi na ye pour que ale ka bongo kati kati donc eza pena pasi pe mawa donc sunga te trois pneus na ba zoya wana mai et qu'on risque pe baba luki ba koi so ba koi na mai awa eza pena mabe makasi sunga te bota bino monda zoya malé si et sika oyo bazoki. Merci, tout comme on s'intéresse, tout que la Sabine vous appelle bien. Merci. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, tout comme la souka émission la biso, donc de l'Axibino route de Dokoloti s'intéresse, c'est les vraiment impraticable, c'est les appels à ma père au Saranate. Bino momoni na barara, TPZ radio te momoni bino mo ndenge nzela et commis dans vos hommes awa, naza vers Sainte-Thérèse. Avec Sainte-Thérèse, je vais ma père au Saranate. Donc un grand merci à mon équipe technique de la Sima Caméra, Nazara Kibona, ingénieur Jordan, Luis Nzambe. Un grand merci aussi à mon fils que j'aime beaucoup, Moyaya Monsa, trésor lieutenant de l'homme à 500 000 Valais Abilamba. Il y a maman Laetitia Kando, la famille Kando, mon appel sur Nambotato. Un grand merci à l'étranger d'affaires, boss Roni Malundama, boss Checking Malundama, ainsi que boss Yannick Malundama. Sans oublier aussi maman Marie-Claire Mwanga et Mwana Yolo Mwana Dallas depuis France. Papa Simon Foka Stati à Paris, à maman Cécile. Un grand merci aussi à mon vieux Derlin Mitubova et na Hollande Noana. Sans oublier aussi mon beau-frère que j'aime beaucoup, beau-frère Jérémy. Un grand merci à vous et pour notre conseil Nabino. Un grand merci à les amis de Watakin 24. Restez toujours branchés. Donc, beau s'abonner, beau partager, beau commenter, beau liker et vous appelez Malaming. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esansal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondi malikolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me kuli Forever grateful I'm counting my blessing My way do I begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande bisi to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamu odu I give in exchange Koma koye misangai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumu te pesa nankolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande dipe suka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso po na ntina nanga Ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esansal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esansal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Touti musika esansal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal tokomi ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika